Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Merci, vous allez venir à la Kanbe News de week-end des qui dominé na concert Oyo Héritier Watanabe abetaki mokolo ya Noël na stade de Martyr Mbula et Betty partout na Kinshasa sauf na circonférence Oyo Héritier à Beteli musique et kamusi batu na Kinshasa na nesale mate ba misusu ba reprocher manque ya préparation pe manque ya ba stratégie mususu senge boyeba que chef de l'État allié na ba épouse militaire yaba oyo bazali na front ba mbila topé ba FRDC ou bazali ko défendre mboka chef de l'État honoré Bassina Bango pe asali message de vœux pour na ba congolais nyonso na compte ya ba festivité à fin d'année bozali belé ya kolanda kan be news na nstengo ko présenter bino yango mokolo lelo. Très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, c'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis, il n'y a aucune fatalité. En effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année, fut-elle de joie ou de peine. La bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage, doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs, morts et désolation sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès de nous, faisons-nous le devoir de participer du mieux que nous le pourrons à leur bonheur. Montrons-leur que la vie mérite d'être vécue et que des lendemains meilleurs sont encore possibles. En 2023, ne lâchons rien, ni un seul centimètre carré de notre territoire, ni notre lutte acharnée contre la pauvreté et toutes les formes d'antivaleurs. En ce moment précis, dans l'esprit de Noël, j'aimerais réitérer, chers compatriotes, mon engagement constitutionnel d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est mon engagement et je compte le tenir. Ne laissons pas les conflits internes nous diviser et changer notre âme congolaise, celle d'un peuple naturellement heureux, plein d'amour, pacifique et hospitalier. Bamama, batata, bilenge, bolingo na biso pona mboka Congo pe pona bandeko na biso ba Congolais, tobosana yango te. Bolingo pe bomoko nde etongaka mpe evandisaka ekolo. De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons une belle fête de Noël et une heureuse année 2023. Et vous invitons à un élan de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, paix, santé, réussite, joie, prospérité et bonheur sont nos vœux les plus ardents pour cette nouvelle année. Nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Nkolo abate labino, Mungu abachunge, Nzambi anulama, Mfumu Nzambi kalusue kamboti. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence.
Joyeux Noël na bino nyonso bozwi occasion kolanda KNB News nga nazali na plaisir ya kokuta na bino mokolo ya lelo malembe tozali kopesa bye 2022 pe tozali kokota 2023 tokanisaka santé kitoko banzoto na bino kozala malamu bonheur ekolanda bino baprojet na bino nyonso oyo bokanaki na 2022 ata kutu misusu esalemaki te to garder toujours espoir eke ekosalema avec impact toujours na idéologie esengeli boyebaka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo week-end oyo alansaki bongo ba enrôlement ya ba électeurs na République démocratique du Congo ezaki bongo na mbandaka esika nini bande ko séjourner couple présidentiel la ba s'enrôler kuna avec impact na idéologie et les kanaki ndenge nini faso Kirombe a expliqué biso. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé opération et enrôlement ya ba électeurs kuna na mbandaka avec impact na idéologie liboso ya batu ebele epai wapi oyo président de la République azwi carte électeur avec impact na idéologie ndenge kaka alakaki bana ya mbandaka ki akosanrôler kuna na mbandaka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwa tombolo a s'enrôler kuna na mbandaka pe a lancé officiellement enrôlement na 10 provinces ya République démocratique du Congo oyo déjà ba opération ya enrôlement ya électeur esi ebandi. Nani ayebisi bino ke élection ekozala te na 2023 makambu yango ese ebandi ye moko lokola modèle nde abandi kozwa carte électeur pona koyebisa na ba Saint Thomas oyo bazali ko conseiller kondima teke na 2023 élection ezali chef de l'État yeyo a présenté carte électeur na ye devant batu ebele ndenge azwi carte électeur pona koyebisa na bino ke élection ezali na 2023 yo oyo zali kolota mi la mukela na pongi déjà yeba ndenge ni ozo préparer makambo na po koma ote awa kaka ezalaka kaka boye na Congo awa ata muta azwi bapesaka ete banda ko préparer e bongo okoyeba sort na yo na 2023 soki poko gagner soki poko pola okoyeba ngo na 2023 kasi banda ko bongama yebisa ba électeur na yo ba kende ko s'enrôler pour na décembre 2023 ba voter yo oui. Ba caméra ya KNB ekitaki na terrain pour vérifier enrôlement ndenge ezali kosalema week-end nyonso eloko ya malonga esalamite kasi lelo tozaki na terrain baboyi KNB efilme balobi o KNB bazali na accréditation te mais makambo tomonaki faso Kirombe a expliqué bino toko bana kokota ka bongo sans image mais oyo tokoloba eza oyo biso tomonaki na ndenge makambo ya enrôlement ezali kolekana. Opération et identification des électeurs ezalaki bongo lancé mokolo ya samedi 24 décembre 2022 awa na Kinshasa. Lancement ezali bongo pona 10 provinces ya République démocratique du Congo. Ezalaki lancé epai na ye moko président ya CENI Denis ka demandé à lansaki yango. Kasi officiellement lelo lundi 26 décembre 2022 ne ebandi kasi biso ka enibe tokitaki na terrain pona kotala ndenge nini makambo ezali koleka. Ya pasi ezali parmi ba centre oyo totali mwa ba irrégularité ezali okomona centre munene kasi bureau ezali kaka moko batu bavandi misusu kutu esi balembi na bango. Constant osali batu misusu kutu bafandi misusu balembi misusu bakei na bango na occupation na bango po centre ezali kaka moko batu bazali ko perdre temps. Ba bureau misusu kutu ti tokomi ba après-midi ezalaki kaka ya kokanga batu bavandi libanda ba électeur ba ye pona ko s'enrôler kasi ba bureau ezali ya kokanga po ba biloko misusu kutu ekomaki na ngona noté. Président ya CENI landela makambo oyo malamu po ba irrégularité ezalate un mois tozomona ngo ebele kasi ezali mukuse na temps. Il faut qu'on prépare makambo avant qu'on lance. Boye, ezo sala bien te. So ki lobi lisusu batu ba ye komi kaka boye. Ezali pasi pe mawa. O komona ti emwe kokoka population misusu kutu ba ko sa roler te et ko sala bien te po na mboka. Boye za kitoko te. Oui. Ndenge na lobaki na ebandeli édition ya mokolo ya lelo couple présidentiel badina ki bongo na ba épouse militaire surtout basi ya ba soda o bazali na front pour na ko défendre République démocratique du Congo et les kanaki ndenge ni bolanda ba l'état na reportage oyo. Papa malamu ayebaka nyonso ezali kolekana ndako na ye pe ayebaka soki mwana nini azali malamu to mwana nini azali kobela to koyoka surtout bana ezalaka très important na kati ya libota
exemple, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République. Oyo atali que mibali na bango bazali na front kasi basi bazali awa bazali ko vivre ndenge nini na bana alingaki koyoka pe koyeba ndenge nini bazali kolekisa ba vie na bango. Lokola papa malamu président de la République asololi na ba femme nyonso ya ba militaire o bazali na front d'une manière représentative et salemaki bongo na chapiteau ya cité de l'Union africaine et sikanini ba mama wana bazali na esengo ya koyamba Félix Tshisekedi avec joie impact na idéologie. Je suis vraiment dans la joie que nous soyons conviés à cette manifestation. Les militaires ont toujours été marginalisés. Mais à l'avènement de Papa Fachi, nous sommes là, nous sommes considérés. Nous sommes invités à déjeuner avec lui. C'est une grande chose dans l'histoire du monde et l'histoire de la RDC. Depuis que la RDC est là, en tout cas, on n'a jamais entendu une chose pareille. Maintenant, je le vis. Je peux être en face de Fachi. Je peux être en face de Maman Denise, en train de manger, en train de boire. Quelle histoire! Quelle chose merveilleuse! C'est pourquoi je lui dis merci. Je dis merci. Il considère encore les militaires qui sont au front. Il prend ses femmes en charge. En tout cas, je dis sincèrement merci. Ce que je peux lui demander encore, c'est de continuer encore à faire mieux. Mieux encore que ce qu'il a promis. Et nous lui promettons soutien total. Tozana isenga mukola lelo ya Noël ya mbotama ya Jésus-Christ de Nazareth. Président Nabiso Fachi Beton akaniseli biso basa basoda. Basa ba mapinga alobite a fêté na biso elongo. Au-delà de ça, akaniseli pe na bana na biso mibali na biso. Eloko esalama nanu te. Banda bambula toyeba ba président baleka. Batika ko vanda boete na basa basoda. Mbentala mokonzi mboka akaniseli biso. Donc tozana esengo moko donc na ebité comment exprimer donc on a zoyoka na mukola lelo. Ndenge zalaka kaka badoléance ezangaka te. Félix Antoine Tshisekedi lokola papa malamu azangaki te ko résoudre moi problème oyo se présentaki wana to matato kitato yebi ke na Afrique soki bokutani na mokonzi ezalaka toujours na suka bokoko ezangaka te. Félix Tshisekedi Tshilombo lokola mwana ya Kinshasa pe Belgique ya solo a respectaki tradition pe miracle ekotaki na nzoto ya ba mama pe bana ya basoda babimisi louange. Week-end oyo président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Kodi Mpwanga oyo babengaka affectueusement Joe Biden sepelaki Noël elongona bana avec impact na idéologie balobaka ndambu oyo zali kolia yeba kolia na batu pona Kinshasa tolobaka cercueil ezalaka kilo. Ndenge kaka Jésus-Christ aloba botika bana mike ba epa na ngai po bokonza likolo ezali epa ya bana mike. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodi Mpwanga a fêtaki bongo le 24 na bana mike kuna na palais du peuple avec impact na idéologie. Bana mike ba sepeli makasi kolia na mokonzi esali kitoko makasi. Landelanga ambiance ndenge lekaki kuna na palais du peuple liboso ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodi Mpwanga ndenge ba fêté na bana mike. Bokonzi ya likolo nde ezali epa ya bana yango ye aponi na ekaka bana mike ba fêté avec impact na idéologie kolia komela koloba kutu te ezalaki na rendez-vous na fête ya le 24 oyo président ya Assemblée nationale Christophe Mboso a fêté ki na bana mike. Oui. C'est ça. Beltexco azali ko continuer ko servir ba congolais kotoyo kaye yao silo simba. Boka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango
kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable, maman responsable, bandeko nous sommes sur nos na poba zona classe. Beltesco comme mesano, amé bino bakaye ki toko babengi bakaye ya ou ya Beltesco o ezali bakaye réussite. Bakaye o mwana so akomela ngo akoshwe te ko ezali bakaye ya réussite. Bakaye o couverture ezali makasi, ba papier ezali pembe, ligne de page ezali ki toko et puis surtout ba tenir ezali sur toko makasi. O ya magasin na biso ya Beltesco ezana zona monene, o soma ba stock nous sur ligne, okena ba point de vente nous sur l'intérêt à payer dans la succursale, pourquoi pas la Kinshasa dans le distributeur, bon sont bakaye qui toko ezali bakaye ya ou ya Beltesco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi bongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don na école et ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya ou de la société Beltesco et stylo ko bossana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Éducateur social Augustin Ayimba azali pe membre il y a fondation Jérôme Sokolo azali ko continuer ko sensibiliser ba congolais sur guerre ya libumu, c'est-à-dire après avoir ko gagné guerre diplomatique ndenge chef de l'état uti ko sala to moni yango pe bitumba ndenge azali ko lekana est RDC congolais nyonso azali mobiliser pote FRDC à défendre mboka. Lelo yo Augustin Ayimba asengi ba congolais to kota na guerre ya libumu, c'est-à-dire biso nyonso to sala agriculture avec un partenaire idéologie potolonga nzala pamba te nzala ezali premier ennemi ya congolais. Bonjour chers congolais, chères congolaises, bandeko ya RDC Congo. Ye azalaka na ye éducateur social Augustin Ayimba a interpellé Congo Mobimba, surtout chef de l'État, après avoir gagné la guerre diplomatique, peut gagner sensibilisation, c'est-à-dire patriotisme au Congolais à Kanango pour la FRDC, asengi patriotisme wana, et y a la masolo ya libumu pour ennemi à Congolais et Zaline Zala, c'est-à-dire mutu nyonso akota masolo ya agriculture. Augustin Ayimba, sujet congolais, Oyo a évolué mingi na mboka Suisse et sikanini a eu expérience ndenge na ndenge comme éducateur social pe membre ya Asbel Jérôme Sokolo a yebi bongo ko pesa ba conseil pour na ba congolais boye ba bongo ko sala agriculture a eu kutu exemple ya famille moko e vivara na France kasi ba sali agriculture mboka na biso ezali na nyonso bolanda toli oyo e ko sala bino malamu. Bandeko bientôt fin de l'année, bientôt bandeko na Congo ba besoin ba lia ba mela ba sepela. Et donc l'éducateur qui na nini était éducateur social, éducateur spécialisé dans beaucoup plusieurs années expérimenté na ekota mais soki to sala ka bilanga. Toute la diaspora to s'investissaka na bilanga. De chaque famille à se retrouver na pondu na ye, na manyoko na ye, na nguba na ye, na mbisi na ye, na mwa ngombe na ye. Yango na ko sala élément yo pona bande kwa diaspora à travers le monde. Gouvernement na biso na Congo ta na agriculture, élevage, pêche, mabele eza kolala. Na lancé appel na diaspora à travers le monde. Na moni famille moko na yebi personnellement très bien batala de mista biso mingi. Bazoki dikanisi ba sombi terrain moko côté à Maluku, au pusani moko zo kende lokola côté kinkole kuna, Maluku pusani mamuke, ba sombi terrain munene. Na leke pa na bango quelques mois après la Singabi Augustin Tala. Mama na ngai.
bateki basaki ya fufu, tala manioko, tala pondu, tala ngai, tala biloko. Meto récolté. Première récolte yangoyo. Élément yangoyo. Parce que c'est une famille discrète. Na exposé bango te. Mais, tala l'élément pesa nga yangoyo na côté à maluku. Poussani mukema liboso kunso koloki ne bandundu. Loué mutumo na mboka wana. Kateli bango bilanga kosakana te. Bandeko tala fin de l'année yangoyo. Ce qui, chaque membre de la diaspora a ça la famille oyo. Famille croyante, pratiquante. Basali yango nde na Congo toki ko éradiquer nzala. Yango na ko conscientiser toute la diaspora congolaise RDC. Il est temps lukamu mabele na yo na nzela baton ya ba Congo na nzela bandundu ou bien na Katanga ou bien lukamu mabele na yo sala agriculture lokola libota oyo bavandaka na côté ya France. Merci bavanda côté wana, c'est une famille que je connais. Tala investissement na bango ekosunga bato ekosumba banyoko, bato ekosumba seka fufu, bapondu, yango wana. Bazana ide ba na pisciculture ko bokola bambisi et puis na bantaba na biloko mususu. Yango na ko interpeller la diaspora congolaise. Réveillons-nous bandeko. Congo to éradiquer nzala. Congo to éradiquer kolela. To pesa image ifu na Congo. Parce que mokonzi mboka il moko ko éradiquer nzala te. Mais ce que tout le monde a sali loko la famille oyo. A sombi terrain na e. A sali elanga na e. A tshibilo na kuna ponde ko zanga te, manyoke ko zanga te, ngube ko zanga te, ngai ko zanga te, biteku teku e ko zanga te, a sali pisciculture na e, mbise ko zanga te, ba bio. Surtout diaspora à travers le monde. Investissons-nous dans l'agriculture, pêche, élevage. Achetons des terrains. Dans la banda koleke be na Congo et le créer ba inondation parce que ba besoin pour se pointer. Qui ça c'est tondi na exode rural. Ma belle commis et aussi pour se pointer. Il est temps de revoir maintenant ma belle ce que tu utilises en nini la misala agriculture. Si batu babundisaka RDC ezali parce que Nzambe ya benisa pe ya pambola mabele ya Congo yango wana toboite richesse ya ba minéraux ezali ko continuer ko bota kasi po congolais a vivre malamu na mboka na ya za la indépendant esengeli asala bongo milona politique ya agriculture esengeli ekota na stratégie ya vie ya ba famille nyonso ya congolais kozongisa système ya kolona mikala même na basimandaku pona kolonga likambo oyo ya nzala. Augustin Aimba ba conseil oyo za kopesa to mona ka yango na diaspora te diaspora musala kaka ko critiquer koloba mabe ndenge mboka ezali kotamula mabe ko fanda kuna na malili sans ko contribuer na quoi que ce soit kasi oyo yo Augustin Aimba ozali ko sala to kanisa que d'une manière ou d'une autre Congo ekozala na posta na yo pe ekofuta na ndenge ya solo pamba te ba conseil oyo ozali kopesa ezali kokoya na mabele malamu pe ekobota mbuma pour la République démocratique du Congo. Kinshasa, elle est partout. Mibali oyo bakotaka mabala epa ya basi babengaka bango généralement ba gigolo, c'est-à-dire osalaka eloko te mwasi asalaka nyonso yo musala na yo kaka kolia komela pe kopesa mitindo ezanga tina surtout bato bafandaka pembeni ndenge bayinaka batata ya bongo. Biso lelo na kanbe to réfléchir sur yango bolanda reportage oyo. Ki gigolo na Kinshasa tope na poto ekomi lokola style elingi koloba ke mobali asalaka eloko te c'est-à-dire goyi azelaka nyonso na mwasi akokende kosala musala mwasi akokende kolukila embongo ye afandi kaka kozela fufu ya semule ya munene tangu supe mwasi na so auti musala asombeli chemise akoki pe koboya chemise lokola kutu mwana o babokola kana ndako kutu akosa balobi ba gigolo yango bazalaka fier na ndenge ya kosakana te pe bazalaka na zuwa moko balingaka ta muto apusa na pembeni ya mwasi na bango te kasi biso awa na Kinshasa tokitaki na terrain na compte ya KNB mpona koyeba phénomène wana batu bazali komona yango ndenge nini yoka ndenge ba expliquer. So na epa biso to na ndako na biso bakoki komema mobile na ngai pa na biso te. Il faut na ebisa eto ke ndeka kofutela ndako bande ko na bakopesa respect te.
eza malamu te. Il faut pesa mobali na yo respect, bopeta misusu bofutoli soki eza ndaku na yo epa bile boza na ndaku eza ya yo ozwi locataire otie na ndaku oyo ya yo apres mbongo bakobanda kofuta ye kuna na ndaku wana boke kofuta place mosusu eza respect. La jeunesse économique, l'homme quittera son père et sa mère pour faire son foyer. Ingi le bateau que moi si nda longwa famille na ye eza bibali nda longwa so ya s'attacher na moi c'est un problème so ya côté na famille à moi si na ye un peu problème parce que est grave c'est grave et à partir à l'élogo bandotanga très bien bible na yo ka so ite kutu eloko wana ngana préférer ngo na lukaka moi si moko akomi mangana famille na bango isanga très bien. Voilà, donc ignorance à la Bible. De l'observation ignorance à la Bible. Baïbi Bible ti. So baïbi baka Bible. Baïbi la sande na ipsa. Bon, les avons Mario, ils ont normal mais ils ont dépendre si pour na baka ya batu. Ils ont ma famille souci à moi si. Bon, qui ont la possibilité d'aller moi na bango. Bon, qui moi na bango à moi si aligné mobile moko. Possibilité zate baki kozwaye baki ko proposer avant de prendre la promotion qui a lingi poza ni bali misusu bon azani na choite aki ko linga na aki ovana na famille mwasi na mobali aza responsable azana possibilité que ni ovana na famille mwasi te yemu ko luka ça le fort na yemu ko à s'en sortir et ça peut respecter peut-être famille mwasi là moi c'est que ça na baleki to bayaya baki ko manquer mobali na ye baki ko manquer respect donc on se fait la tête ya ma luka akende ko luka place na mo ko vendre ce que comme ngai le honnête ngai pour na ngai donc na luka na sala tuna ki vendre te pas camarade ko leke na ki vendre na famille mwasi enseigne pesa bato akenda ofanda belle famille bon enseigne na pesa bango pour na mobali luka vomo ke nous vendre pas te pas ndeko na yo ou bien pas ba camarade na yo qui nous vendre na famille mwasi. Papa elengi na yo koluka musala pe kolie salibota na yo nenge salema na Bible nenge pe mokili esalema escroquerie oyo mibali bakoma na yango na kosalaka kijigolo ezali kopesa honneur te suka nango tango mwasi akokufa degré famille ya mwasi ekofingela yo okondima te okozala ta na honneur ya mukete surtout soki mwasi wana azalaki na babien to pe na babiloko ekosopa yo soki ozali kowela biloko na bana na bandeko basi kijigolo na baforme nango nyonso bakosa bino te eza mabe botika. Héritier Watanabe Gogana Motonatembe affrontaki Stade des Martyrs malgré Moula pe quelques erreurs stratégiques kasi mwana mobali balobi a beti musique rien à reprocher ba congolais to pe ba mélomane o bazaki sur place bazalaki na esengo makasi ya ko revivre bata ya wenge pe ko revivre lisusu bonne musique oyo Héritier Watanabe a betelaki bango ba détail bolanda na reportage oyo. Héritier Watanabe Goga Motonatembe bakisele moyembi monsieur le chanteur concert na ye na Stade des Martyrs le 25 eleki avec impact na idéologie oyo public moko bazalaki kuna pona kozela Héritier Watanabe ndenge nini akoyemba ndenge nini akobeta ndenge nini a déplacer Stade des Martyrs batu nyonso tu bamoni ndenge nini Héritier Watanabe a déplacer Stade des Martyrs kaka ndenge alobaki pota la komata Héritier Watanabe ndenge nini population ba sepeli pe amati na nzembo ya frère Patrice pona kokumisa nzambe o ba ministère mususu basala rangu tutin yoke loko public sepeli
makasi ndenge nini héritier ayembi kutu balobi azali contraire na bango kuna bango bayaki kaka basalisali bamakelele ya pamba kasi héritier Watanabe abeti concert na ye avec impact na idéologie ayembi liboso ya public malgré ba erreur ya mike technique kasi concert eleki avec impact na idéologie yoka ye ndenge azali ko se communier na public na ye na loyembo. Moto na tembe boyende ezalaka oza mobali omeki kaka ndenge olobaki esimbi pe ebomba o baza kobanga mawana bango na sima héritier Watanabe toza na posta mobali moko patelema ayebisa biso akobeta stade de Maxi ndenge héritier asali Kinshasa eleki partout oui. Jamais rata na Kanbe News TikTok mboka ya bana na bana nini to proposer bino kuna mokolo lelo bolanda. Papa nga ekosimba te locataire mobalo utanga na basi libanda bana nga basi bazawana okozwela nga ta mwana moko mwasi te sopo sepe na bango tenga moko pe mama nazali bongo nino ke na nga yo utaka na basi libanda wana tokokana te nga za bana. Nagi na plaisir à présenter bino Kanbe mokolo lelo malé tuzali ko koma na suka ya mvula to kanisa ke Kanbe tuzali wana toujours pour ko servir bino d'une manière très professionnelle boyebi awa ezalaka buzz te ezalaka te po batala biso kasi to pesaka information na bino ba oyo bozali très fidèle na kolanda makambo oyo elekanaka awa na Kinshasa pe ailleurs boyebi malamu ke soki pe likambo awa na Kanbe nano elekite yeba ke na Kinshasa nano balobeli yango te avec un partenaire idéologie to continuer ko servir bino nde to na lobby. Merci. Magazino magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino